Tendance Magazine, Espoir de Kin, artiste Limbia Kador. Merci Namkolosi, Alain Dele. Alain Dele, the King is back. Yo bon Espoir de Kin. Tous les coups sont permis, sauf les injures, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous vous disons infiniment merci d'avoir choisi Nouvelle Tendance comme chaîne d'attache et pour votre fidélité à cette émission. J'ai dit un grand merci à mon boss Alain Dele pour la confiance aux OP Sangai. Vraiment mon boss, merci beaucoup. Merci à RK Mouchanga pour la conseil na yo, appel na yo. Pour l'avancement de l'émission Oyo. Un grand bisou à toi, Irène Bazola Dio, vraiment. Et ça va bien, Roso Bengano, Amina Tamsale Tambola bien. Bon séjour à mon vieux Luison Ekofo. Bon séjour, mon vieux, malgré mon hôtel, mais nana. Vraiment, fan nanga na yebisa bino. Nga naza na rapport on sepelisa rabino. Naza wana pour na longola rabino ba stress. Net ilelo. Awa Nazali na opinion sozu boyebi mosaka honorable donc na ozoye karola mukana pongi na kangie na bivie lelo bo mangato sala émission donc nazana ye to beta masolo po balobi aza makambu et puis aza honorable vraiment bonjour honorable amen pas la prophétie c'est bon déjà donc kalate marmo bandanza mbarosunga donc zunga ndenge na lamuki mon banki ndenge na lamuki abono na ma porte na moni minata naza na makolongulu ko zo makolongulu dela makolongulu tellement la na ngaka boy na côté mo reta na la le na tika chapeau donc na sa émission bio donc ndenge na lamuka rande na lale ndenge na lamuki ka donc de to sa émission anasaki ba excuse pour na vie ga bon c'est pas grave ba mona na bilo nyonso na la pe bolelo moi ma pela chapeau ko moi single ko moi training à Jordan donc la bongo donc ta ola la ngala bongo donc c'est bon quoi oui papa na bonga manano papa comme honorable aux honorable mais c'est déjà non mais on musaka bien na blancha pour que ta na yate isu mo ya Michael Jackson na jazarate mais musaka o ya binadama c'est ça, de gros bisous à toi papa chéri. Mon sac a okomi ozo postulé, oui ozo postulé bientôt. Exacté parce que on a parti à partir de Bologne. Exacté ozo yokocha pour aza mutu ya kati ya BCBG ozo yokocha pour tout oza vraiment la vision pour le peuple. Bon voilà le bas. Les amours peu surprise, ils vont pas éviter. Le rosali nengo yeto moi donc mutali boso kutena ngabo yo donc tana 0 mon papa chéri sala kinga déjà pour journal on le yango le yoka on a bandela mo attends o yo belo rosali mo éviter o yo belo rosali té donc o yoka anniversaire à Blanchard Moussaka et Blanchard Kabamba anniversaire ngelo. Ah merci donc joyeux anniversaire baye makaka donc mutakuté nanga lelo mutali boss mutapsalinga na 0 heure de papa chéri senga de bon anniversaire yo mutami balé oui on a moni bo parce que na 0 heure na temps salinga bongo benga quelque part avec na moni payer te développer to kana kainga na ti une time de na zongi anniversaire nga pe ya le ngopela pesi kamana Blanchard nanga to botama le jour moko ya na Paris Blanchard Kabanga bon anniversaire à tout le monde. Bon anniversaire Blanchard Kabanga. Le play il y a Lyon dans le PC bon anniversaire na épée. Kolo merci na ndongo ku msingati mukolo po za blagité. Monsieur Batiki biso même si nous avons sungi to zala à bonne santé. Na préféré na banda tam sur na programme bon ko dans ma parti politique après pour donc on a expliqué banakin les autres dans sayo on a profité na fêter pas anniversaire dans l'orchestre na sayo c'est banakin baibiti d'abord il y a une douleur bataka batakin bayet na sayo kana kasavu bwana to na kemes wana kabila pa ba mère kemes ya capitale papa chéri qui était que sa mère bateka bazo mbongo bana classe bazo mbongo afuta banyongo bazo mbongo ba récupérer mbongo na stand après le premier to kende ba Congo la kemes à nouvelle pas tonton mbongo
Alors, défenseur groupe qui est le lundi. Le groupe le premier, mercredi, jeudi, le 2, groupe Ekemwanda, pour le concert le 4 et le 5, le 3 pour la émission. Bon, la commission pour le binangana, pourquoi la poni na parti à honorable Patrick Bologna, à président de la Bissonako, na joie qui va projeter, na comment qui après 21 ans boulot permet na papa chéri, na monaki qui na servi pe mboka na ngai, alors si on a servi mboka na ngai comment faut na servir mboka na ngai na okanga na yebi, alors na talaki na comment la conviction politique. Alors na lokaki na yo ka projet de société ya ba parti politique ebele na meka ko yokango. Na monaki ngwa bien ma bête mais tant ya ko avenue du Congo na monaki ça très bien. Attends la classe père non ngami ko la très bien, non les même le roi papa. Mais ko la bien ta souma père non mon ngara mutu non même moi ne kaka. On a appelé qui na s'adhérer dans la partie il y a ACO avenue du Congo makanisa sika baida bien makamba bien tant côté réunion 16 tout ça 18 de boy tout comme 20 zo ka baida aussi daté pour na Congo ka on a côté qui na ngai na ngala ko avenir du Congo donc on a des la postulé à la députation provinciale il y a Kitambo moi on a servi commune na ngai Kitambo za na Tchad teza na Hollande teza na Kinshasa na Congo ce qui a servi commune na donc Congo peut kaka mutu à cause de la bénéficiaire et puis na préféré provincial pourquoi parce que nous avons la force à combattre le pan balabala national nous va ça là on a na combattre le pan la provincial na bi point faible la commune na ngai na bi commune na ngai moi bien puis na tout ça na ko biso tout au moins la partie ko député ko voter na biso ça ba idée moko impossible taka pas so ba biso ba te biso que boza ba député te ya tricot ni ya bière au pesa mutu pour au senga voir mutu faut peso bière chapeau au pesa au senga au zo voir mutu au senga voir mutu faut peso chapeau peso 5000 francs est-ce que vous allez comparer mutu na tricot vous comparer mutu na bière vous comparer mutu na chapeau non ça vous minimiser mutu vous cracher sur la personne vous avez besoin sur l'électeur donc vous avez besoin mécanicien de transmettre à comprendre penser l'idée na yo à comprendre ba projet yo za na pour la commune ou bien pour la capitale et pour la Congo sur la nationale ne se repartir na mutu na repose confiance c'est ça question confiance eza neti bolingo tozani tozolinga mwasi dikoko pese mbongo te dikoko somele meshite fo yebise na lokena lingi otala bo ya pano tunoni ele ono lingeninga ono pese na linga ko pona kama moninga le oui bolingo ya coup de foot de mo pas damona ka f azela kata mona noko na bango to tatele na moto le pango na bango avec mango l'os de mes chers de ma chère le veut bana la coup de foot alors tala boti a convaincre f ba comme plus mosnamba donc ndingi pozo convaincre électeur na expliquer ba faillite ya commune na biso tozovivre peut-être ça ignorant aussi si on laisse ndenge pe ko komela soki ya pesi voix na ye bière ko yaka nango tricot ko yaka na parce que muto ko kutana kutaki mutaka la na ye muto ko ku électeur na mela na ye bière no ko do somme pona bière ndo azwa akele voter non pour era on ba pasteur à lukuta ba ko sa rappel ba to soma ba ban église banité muto ko e ya na ban église après nzamba à tout mutema na ye que a contribué na édifice ya nzambe a osomba ba akuta la tol mais asomba ngote po aya ngote po yo voter non donc biso kende bongo tozo kende na ba idée mamutu salama na ba idée to kende na ba idée au sololi na ba électeur na yo nde ba pese pe voyant on a kanga mina kopo nazo mona parti politique a bongo miza pendate pour ba to servir mbokat parce que on a besoin de musicien pour nous comme musicien engagé tu ngbo mi la pe mboka mais attends tous nos albums ba 20 chansons to bani mes premières chansons de Meli Mbadaka deuxième de Meli Okuba Congo bas Congo central troisième de Meli Kinshasa quatrième de Meli Banda na Yolo c'est attends la producteur rango attends les génères de son mais finalement c'est bon on a parlé du peuple l'assemblée provinciale tout ça la part des choses bon ce qu'on parle du peuple au Sani bon bah le banzembo pour monsieur ça la bam tout ça la part des choses place c'est la place bien placée les gens nous sommes pour la tautologie et ça un endroit bien placé oyo le makambo tala politiquement état la pays maman pays est très kilo problème est très sérieux les gens la place dans comme on parler du peuple pour le député national assemblée provinciale pour le député provincial
vous comprenez place wana ko senga motion au lobby au compe lettre ba bengo au yo expliquer ba déshydratant na yo qui tanzo mona boy nazo telemi na boy nga côté tout mona ba ko yoko mais ça ngote pas ba bettra la musique na bar za musique za makelele déjà allo tozo yemba tout ma politique to solo wana ndeni parce que comme la lingi tina musique to bettra ma solo politique tous en démon qui ne payer alpha blondité ba payer mususu te biso za na moment calme toi na so moi bien par rapport à payer belé bima a comprendre que Kinshasa tout ça moi bien par rapport à payer belé d'ailleurs ah rolling na mutu boule te betete to linga na boule mutu moi latine bien sokoli azo zela mutu na point tous za la muti eza même ba masanga ba sala kango za nature na biso te kongola za mutu a bolingo kongola za mutu a tondi kimia kombelongo za mutu na musika abak saka volima bolingo biso ke ba state ok na politique musika au mona fête ok fête ba moni yo kaka na fête fête baluki na marié akum na besoin na pembe na yebo solo la atuna mamuzo kana ki des autres ndeke kongola na musika abak saka su bolingo so boli kongola na musika zo mema susu kanda kaka muso bomba kanda 7 ans 8 ans wana bisote. Oui, merci beaucoup, Moussaka. On est à Congolais. On a Congolais. Mais quand on a marqué sur les rabadini sur internet, na page ya confrère nanga Ken Piana par rapport à candidature na yo. Na moni balobi ke yo ko postuler te bazo kende ko funda ko yebisa Patrick Bologna yo repostuler te oza utilité ça serait mieux ba pesa ngo sai je ne sais pas sai et puis ba ko convaincre ba na itambo tout que yo postuler te ça c'est une postuler parce que yo je ne sais pas ce n'est pas autant à comme moi mais la mkanangati excusez-moi chérie excusez-moi bon monsieur basala ba bongo baza jaloux de nature mtima mabe ya kobotama parce que tout les autres qui dans le monde de la musique mais balon na dans le monde de la politique naza congolais na opportunité pourquoi il y a ça seni ancienneté sénateur ba critère union soit 5 qui na remplir en c'est que yo mtima mabe ka jalousie et les gars ba to bonga te beli ba rater vie boy ba jeune beli moi sur hôtel azaka azuna no so santi que non ça et pas nous maison ya la té mais comment muta sali musala zo sala ngo mais eloko mon côté ndisi moko même ya ko bonga mutiela ke tezo ya la té zamona donc ba jeune belé la presse ba rater vie ka boy pour jalousie elle est tellement trop mon am kili mutazwaka dans ça l'avion sera tout na banderone ba ngama pexé au ça la plein moi mata likolo et bon ba tout mutazwaka il passe la bateau sera tout na banderone ba ngamba kata ba kai ba ngamba benga ba camarade de classe ba no bozo ya mutu baby ba sala ngo lelo c'est petit bateau donc on a ça na niveau à répondre il était na bona baby ça maloba nanga na za besoin de lecteur nangai ba guerre na yo local pour ba sala ngo ba sala kango à niveau na ya zui ba sali yango ngala za molobeli ya bana kitambo akutaka na kitambo nsu baza ba natif ya kitambo te oyo fute là oza comme na ba droit net oui mon environ na loba parce que bino boza bana kitambo ngala bota na kitambo ah OK il y a une différence ngaza natif ya kitambo na bota na matengi ta kitambo na tangi na kimvula na zui diplôme d'état na maths physique na kimvula la question de l'électricité na classe à l'école nga technicien professionnel en électricité industrielle et bâtiment donc naza niveau moko na makambo te tobeta masolo nécessaire bazonga batuna ye to zape masolo na donc maintenant na imba ki yango boketu nani seki ya nga pauvre mabeleli sabaki mobali munene pese mo sa munene mobali pembe pese mo sa pembe batu pe makambo bozo balukile pe bata bozo ba sala makambo na bango donc nga loin de là tout sur la moyen nécessaire ça qui toujours masolo pays masolo bongsa ngembo toujours to kina ba fertilité donc vraiment je suis désolé tout est masolo chose nécessaire donc Moussaka vraiment azo postuler naé vraiment Patrick Bologna pe apprécier confiance pour azana pe na ba idée oyo ba monique non il mérite bien Moussaka na habité depuis na botamande na koliboye non na mona papa chéri na audio ou ezotambola boye asilika na niveau wana tu sais ça me fait peur koyo kango ko silika ndengo wana et puis ba confrère non sous koleka ko imiter nenge papa chéri azo silika donc on a invité parce que ça ba confrère non azo leka azo imitango sankara ninga bloqué qui n'a invité surtout à quoi comment papa chéri ko koma na niveau wana en tout cas ça nous fait très mal vraiment c'est n'a invité
Si vous avez Jésus, c'est une église, ça va mal. Papa chéri, c'est le mal. Si Jésus, ça va mal. Ça a rapport, ils ont qui pour la discipline. Il y a Jésus, c'est le temps où c'est une église, il y a eu ça va mal. Pourquoi papa chéri, c'est le mal? Non, mal c'est-à-dire quoi? Mal c'est-à-dire quoi? Ah, au moins, la question la réponse na yo. Au moins, honorable. Et comment mater minute toute une question yo, la réponse y a même dans match. Mais là c'est l'équipe même dans match, capitaine a décidé de but. C'est ça. La classe B, chef de classe et moi tout le professeur Makamou, sur la classe va s'épéliter. Mais bien comment la question, bien la réponse y a biso. Et comment va te éviter bien au salon. Nazoya. Sarkozy. La créneau à l'équipe Papa Chéri, président, ex-président France. À ça, péché, moi, faire un petit bima to bunda. Bima na fleuve to bunda. Ça, cosy. En fonction, hein. Mais voici mon swag. Ça dit dans mon swag, c'est quoi? Alors là, t'en as qui? Ça dit tout risqué, quoi. Tout risqué. Surtout que ça suit, voilà, dans la kin, c'est que tout risqué, quoi. Tout risqué, t'es maintenant ma solo. Exemple à suivre. Chez Odilon Mampouya. Désormais, qu'il Mobimba, Lubumbashi, Congo Mobatola, Awa. C'est à Kassavou, direction Gambela, avenue Opala 24. Il n'y a pas meilleur que ça, mon frère. Boutique, exemple à suivre chez Odilon Mampouya. Dans la proto Nakini, Rosa Ilomo, exemple à suivre. Simple comme bonjour. Donc, on déplace ma solé fandi, on est sur le molata, on est sur le mot à la chico, sur le mot à la élégant, sur le mot à la tendance, on a soyé. Ils ont un exemple à suivre quoi. Chez Odilon Mampouya, il y a Rachel Fantasy. Bango Kassan bien donc à Odilon Mampouya. Claudie, ouais, exemple à suivre. C'est encore possible. Potona Kisasa. C'est encore possible quoi. Bah voici dit, pour la carte banquinini, deux fois tu dis, le mois. Si ça pêcheur bimato bunda, parce que pêcheur a fini quand même Zidane devant président France a bêta moto na finale de la Coupe du Monde. Donc et ça si on t'a touché pas touché raté. Et puis bon vous courriez à payer à comme mobima comme et puis la baxelo que chroniquer balusiango bokomisiango le roi Papa Chéri a généralisé le problème. Le roi Papa Chéri a dit tout. Non, Papa Chéri a dit moko. J'étais bloc. Si tu as j'étais face. Pour moi, j'étais face, c'est que j'étais bloc. J'étais effacé parce que nous comme ça on était généralisé avec tous les fanatiques. Non, à celui qui est fanatique, moi il y a biso pété. Parce que le Canada va finir un peu président Joseph. Mais vous avez les textes il y a au téléminateur les textes non à ça il y a mission partout pas concert non dans Boulou il y a mission dans l'album est 2019 à le Bakiang mais 2018 faut oser là album na lié fan wana à l'équipe bana potonio surtout aux albums Papa Chéri nandimité lié fan wana l'équipe cardinal Mosengo c'est l'album na biso nandimité président Joseph Kabila c'est rappel album na biso Paul Ngaba azamuta ya mopé ya bonne musique ba compte bele ba mboko ba premier ministre ba zela album à Papa Chéri il y a l'équipe on a nini l'équipe on est le côté mais bon ba lobité pourquoi il faut non album sur lingi azana so so kan sala ozana mbongo no okoza pe bilo nda kuté qu'est-ce que bilo no bandolia yé ko la bi azo biso to zo vumela bina o ba vumela te bina bango bina bango c'est pela na bango bina bango aza faux fan de sauter et puis vous généraliser débat vous généraliser discussion pour moi la fan de sauter comment vous plaider pas président soi-disant vous quoi enregistrer au public aza fan ya BCBGT tout notre maman dès que tu benga na benga ya na to sa émission dès on a mosaka to sa émission ce qu'on a enregistré maman le bar to sa bino to ngapsono ya na petit sœur Aminata na lembi nanga le loté na mon le bigo audio ne tamboli au chango voice na internet par quelle idée il avait mauvaise idée derrière sa tête avec un agenda caché
aluka papa chéri ça la bon pour abinisa papa chéri gloire à Dieu papa chéri a répondu kitoko alubine mabete a fingete pour abine j'étais blog moi on papa ça papa chéri mindele ba mindele ba tuna mobutu pourquoi prenez une coopération ça lingala te coopération moi mon français bino bosalang donc bana pas na bino donc azam mutu azam la température na ye tant que la température mukona ezaki moins élevé azan la makamba déjà non 80 personnes bobo sanate a déjà 80 personnes auto uta banda kuna biso a déjà des milliers de fanatiques au balara simanaye donc tala ning faut à gérer batu tout sima yo ya okoto lo bamabe et qui mutumuro bo particulariser problème mona que vous généralisez comme on papa chéri ba fanatique non sauté a faux fan a fanatique na bisoté il y a un peu senga qui netinga personnellement senga allo mona il y en a check j'étais face Nicolas j'étais bloc to faire allo on n'est pas na biso abeta suma son na bisoté a ça qui calcule ndeba tu vas ça faut le o luka neno côté cela papa chéri po bima muto abeta papa massa c'est papa qui na prison aba ni na ça ga mo pona yebala muto ibara épée ya roi Baudouin d'abord Baudouin ya na 60 alors qui na 65 ou 60 après ça ça rappelle bon pour la yebala électricien na anasana on a travaillé kunde na cimetière qui moi ba papa ibaka roi Baudouin et puis malgré ça qui signe au sein indépendance et puis on a une épée royale mais quelque part ça la bon yanga ibana wana ba tout ba na vie à Jésus ba ibana moi je suis à penser makolo ibana moi je suis ndumba ya osenga pa ya rappelle na Jésus bata quoi kobika ayebana ba Pierre ayebana ba Paul ayebana auto les kana canal à Jésus ayebana même Satan décision ça na Jésus Satan décision pas ça na Jésus ayebana ya ngala pour unité de mesure après papa chercher à unité de mesure ya musique yo mona te nous so kwa nanga ka problème pas bima o mona so finga ko o ki pakete o zone silagete beaucoup t'en raté et ta lioté ngaba ke lukrati na papa na so ça une émission azani porte-parole te ba tu ba lukrati na mwana nanga basa une émission azani musicien te moi na comme ma blana ma vuzi bachaka na musaka po batala ye balane donc azani musicien te nga et puis ça la rien na ko répondre na raté donc nga otina sekaka kaka mais il faut mituna yo moi non ibala mkoni po buzuka kutembo sala buzipsa mwana bo mwana papa ni on mwana ay bana taso na mozo sala bien te muso nga kumsa mwana na ma classe alors vous ba faux père ba faux mère o ba mwana neti mwana ba tuni makampo sa niti nini mwana sala mwana na ko bete la mobinote ezana tina te na ko répondre na binote mais boya pena souci bana mpe yebana kati bobo tapete bana baso yebana te bolo na bana biso moni quelque chose yebelo ko sa te donc ce que ça ndako sa bonga na c'est la section ne kwata na la linga te lili na bosela ngo mission tu bola bo rêver mission no faut cha titre nanga o sa mission na sali to jouer filongi na ngoti o be texte na bilongi ba leader ngaba pour mo tchaka na leader besoin na ngabo type na texte à plan si mo ndimate besoin bana na sema na biso donc na ki para susciter na tara musunte ya azolukaka succès na ye neti masa na chéri maboso komo na ye alukaka mutelo komotaka komo na bimi ayebi moyebani na ndenge nini oyebani lokola satan yebana na bible de genèse apocalypse mayebana na ndenge nini tolingaka te tosepelaka ne te tolandaka ye te fo koyebana donc aza fan na biso te en tout cas bafanatike mosuku ozala l'aise bademache kobima nango mais ye aza fan na biso te nga aza lokola kobina mobenga na linga na pompi soki régide eza tindi mai te moyenga mpe na misa mai eza te donc nyonso ezoleka nango ya blana bazozwa ye donc bazoetoske mwana iparete kuta lobi oza su papa na ye te akomi na ye blana ipupa mikolo akomi blana ipupa aza ne mama ipupa aza nani ipupa aza nani c'est ton fils mais kasi ntango akomi ipupa aza nani papa te papa ne pe kaka te papa azokipenga te azolandela makambo nanga te attends vrai moi arole de na TV afinga papa na TV tant papa afinga papa na TV azo bénédiction to malédiction amkoye ma naissance désiré betunga mama mwana tuna mamba BCBG pour tout ça na BCBG donc bref déjà star bazolinga la monia ba star ebele bala baleki pe bon mais à quoi bon ezanga na musaka na sala vie nanga donc oyo bi pour moi no yipse bon tala nga na mona ko blana musaka te nga musaka na zona balit on a commencé bikemo ba benga ko neti Aminata nani donc Aminata Kalombo te moko boy muno ba ko fika ba ko mona la délicieuse c'est quoi la délicieuse mais moi la délicieuse na famille la délicieuse ça on est sobuke alors comment on t'a sobuke na nga mona ko blana musaka te na mona ko blana mavuzi musaka na ibité
ngana bota mona ko bla mosaka te so bo sala ngwa ba denikinga o denikinga ninga crâne na mboko na yeba na fond na mboko o tuna mama bana ndenge na télévision pour une émission de naissance désirable te une émission musique tuna mama musique bana tuna ba mama classe tout ça la part des choses yo linga mwana ba tuna mama musique yo no za bina mwana ba tuna mama musique lelo non ba tuna mwana mama classe alors donc mwana na zapango beta masola classe ya mdule mkolo ya mama naissance désirable tout ça l'émission bi bande suka mama ndenge bana ba bota maka ndenge bana kola ka nzeme kotaka wato salian donc lelo na beta masola musique donc réponse il y a concernant blana ndebo tunenga ba fan nanga boyoki papa yemo répondre donc na mingi rolobate mais bon ça arrive biso nano en relation na yo na ba nani ba porte-parole c'est comment parce que c'est comme si ba porte-parole beaucoup mi n'est pas ba leader ba rando mais yo na ebiki na ina vraiment précision honorable na ba confrère musu parce que ils na ba petio bazo ya pe ba monique musala on pe ba vie ba sali en bien donc il faut plutôt landa relation na yo na bango ils ndeni la porte est ouverte pour la banque, tu n'as pas commencé à tout et à boulot. Tu coopéreras bien, sauf que ce qui est toujours chance, c'est à cause de la prémisse, na boulot, donc ma première porte-parole, quoi. Tu ici, au baye, ou à la baye, tu me rappelles, bien, au Bakana sur la TV, sur la salle, la salle, tout ce qui est là. Tout le monde a rencontré, joué moi, Kana, Messia, Kana, Cristiano, on colorier réel, on peut se passer. À taper, on a gardé ça, Cristiano, Bongami, Messia, Bongami, on peut se passer pour vivre sur la Chibia, Robima. Donc, je suis Bayana, Bakanda, manqué, tu nous as donné des leçons à Bangote. Mais, Bélé, on est succès, on a un petit fait, parce que si la neti, la film, si la pamba, parce que la tête sur 21 succès, tout dans une gâtique à boulot, mais la succès caca. Na succès kaka. On tika non, so yaka makamnoa o lelo honorable musaka makamno tika ngo. Ce qui pour la cinquième président n'a pas permission, ce qui n'a commis honorable, je ne peux pas suivre. Comment comité o comment honorable? C'est pour le comité bon le bien nzambe. Na rola la peine la monki te rola les habitudes nzambe bali comme to va bosala bolo baka soki nzamba lingi. Yamona ba na zo comme ba baki na zo sala. Na za mettre souffle na ngate na za mettre ya vie na ngate. Vina ngizana mabongo nzambe yana ba mamundo so soki nzinga mamundo ba soki nzamba lingi mais bien kolinga mais ba soki nzamba lingi je ne peux jamais suivre des livres à la fois dans ça la moko même Bible lobby tu peux jamais glorifier deux maîtres à la fois tu aimeras l'un tu haïras l'autre donc so lingi nzambe boya sato lingi sata boya nzambe parce que il m'a pas dit ni chaud ni froid so ça ni chaud ni froid au vomir yo. Des fois, elle a chaud, deux à la fois. Alors, on permet de faire humilité dans les langues, dans la sous dans les canaux de télévision, comme la musique. Donc, mais nous sommes là, on est député, tout, à toi, que ministre. Député pour ma ministre, des fois, il y a un député. Des fois, ma gouverneur, député. Alors, ceux qui, tu as un député, et ma ministre, moi, je suis un député. Nous avons un boulot qui porte parole. Les autres, ceux qui ont un boulot simbi. Gloire à Dieu. Ce qui s'imite dans une boulot qui porte-parole. Pour nous, ça la rend bien. Nous avons une attente bien, nous avons fanatique à papa chéri. Nous avons une bonne relation. Nous avons une boss. Ils peuvent venir comme un message à bon anniversaire. Nous avons 0 heure, 1 minute déjà. Pas bien à Panala qui pour aller à la Moutaliboso. Il y a un combat qui a une bougie de plus sur la bague. Ba fanatique na biso to BCBG na CP na mon téléphone di l'obiti vraiment quand un message de félicitations il y a souhaité un bon anniversaire vraiment ça me va tout au cœur na lingi bino mingi ba de match obima nango baza na bangalaise otunenga question mo pourquoi masa na 100 de kunta il passe audio il y a papa chéri Jésus baki ba to imita rako za bien tu imites à quoi ça bis voilà tu peux pour mon pala tarabo c'est peut-être ça va yango la tiango atali il est na succès yango na mamba bukanizate et puis fa kota na bis chezate de 30 marche so tem sango ku fa fokota kaka donc il est pas koti salipe boyebi le botuné programme sur botuné makambo mais le là ce n'est pas le moment parce que ça na tristesse makasi pas vendu wana matanga aza abati le rôle président oui rasson baza abati ba pesi ba condoléances nyonso ya papa chéri pina groupe ma BCBG ne ba fanatique to BCBG te pesi bango ba condoléances par mon attachement Nathalie ba petite sœur nanga kwa mi José ba kama to soin ça mais nazo ba les âmes ça vient tout de mon cœur Nathalie na mort j'ai failli pleurer
mon petit sœur a bâti azo bamba ma belle na kokite na tel bat ba le la master na biso yanki puis ça est passé aza moko ya wenge asali mingi na wenge biso moni ba début na yende ngazoya to yamba ebie kotika biso vraiment esali passe na tel lia na ngako jani wa ba mirando azo ko akolo bate ao kwanzaka mutu na sepeng na dire na parce que msi ba profiter nango ba komosala ba liste mo saka ye bembete na une foula na ye bembete so na ye bembete e borozwa nini so na ye borozwa nini eza bien te de ya batu nyonso Congo yaza ya Congo azana orchestre za batu bele toza ba wenge alors yo komi ko exclure batu politique exclusion wana ozani de connaître ozani nani mais ba moko ba ya ndroit ba rojani ba merando ba sanga de kuta ba docteur Pichu Muzungu ba na discours mususu ke aza ya batu tous à la wana tous les lundis tous les livres monip bon ben biso ba yakati lilo ko le bembe na Congo comme ali kelemba oh yes c'est bino boyete voilà quoi qu'il était na tour na mutu na pe na tour na boirate vraiment pas connaître une famille biologique na une famille artistique na personnel yanki qui a respecté tous les principes tous les trois principes vitaux naître grandir puis mourir vraiment Dieu donné Dieu repris que ton âme repose en paix. Vraiment, on a souhaité vraiment la présenter ma condoléance dans la grande famille, maison mère, la famille biologique, Yayaki, vraiment, donc, tous les lacans ensemble. Clin d'œil à toi, ma chérie Evelyne Bouka, ça partait aux États-Unis. Au moins, il y a un peu de l'angana. Côté on a une agence, côté là on a une agence, au côté on a agence Veragis Express, balobi pour car il est saint et siège au milieu des louanges d'Israël. L'église La Vallée de Térébinthe vous offre un concert tout feu, tout flamme de musique chrétienne avec l'adorateur enthousiasmé de Christ, Mike Kalambay. En route pour Minnesota, pour la première fois, Mike Kalambay à Minnesota. Venez nombreux, vous aurez un grand moment de louange. Minnesota profond, vous serez entraînés dans une émouvante adoration. Le rendez-vous est donc pris pour le samedi 28 juillet 2018 de 16h à 19h30. Nous serons à l'église Vallée de Térébinthe avec l'homme de Dieu, le pasteur Ali Nabi. J'ai aimé le thème Minnesota profond, c'est-à-dire nous allons louer le Seigneur. Environnante, Wisconsin, Iowa, les Dakota, Chicago. Ne manquez surtout pas ce précieux rendez-vous. Venez nombreux, nous allons célébrer le Seigneur. Retrouvons-nous donc ce 28 juillet 2018 au Colonial Church, 6200 Colonial Way, Edina, Minnesota, 55 436. Kibana masanzula boye fungo la kalola Ozangi? Ozangi no pekaka. Invitation cordiale à toutes et à tous. À toi, Vera Mboyo. Moi, si Victor, on a quatre États-Unis. Toujours qui est malembe, papa, toujours qui peut à pied levé, toko, na moins toko mon chité. Maintenant, musalango te musalango qui toko. Elengi, opesa batu posa ya rozala porte-parole. Donc, porte-parole, n'a habité. Et salio, beau souvenir, Ezali, pour où le papa chéri, vraiment, on a habité. Il y a beaucoup de souvenirs. Aux gens, le rebelle ont gagné. Dans le salon, ils ont fait ça rabat. On a habité. Nous sommes comme le roi Moussaka. Nous sommes comme le roi Moussaka. On a habité. La couture est depuis que ma salon est depuis que président Baraka, quoi c'est naïe. La couture est naïe na dimanche TV. Na RTN savio bi yo président na commission penani te leader donc fula yo fundi mara papa chenga mais yo mama wa leader baba nga depuis ça va abi yo pour la journée diplôme d'état placement en maths physique puis comme une pichu dinkala avec mon patron perne savane avec deuxième personnalité ya ba ndinga na Kinshasa ko ya mu Congo maman mu Congo papa ouara quoi donc avec mon patron déjà t'as toujours collaboré il y a un avantage que biso t'as souvent un mécanicien courageux kaka alors c'est que abinanga faut c'est peut la papa chez toi tu bundela geboyo mais ça abinanga na discipline là on va quoi sur na vana ba masala ngai mais ça monta sala ka boulot bien pour pas ça mara lipa na depuis tout ça va ne avec son mara lipa na wana liaka ko ngani wana so ba tumba président fa bunda ngana apprécier kango do ba tu peux apprécier kango
c'est peut-être que nous avons au comment net leader le moins niveau de porte-parole niveau de chanteur nous au comment net leader pour pas bêta va comment valider batanga comme l'ora bah toi tu n'as Mosara le bini Mosara est là le bini donc dans ça la boulot n'a bien tant mon côté tu waouh peut-être là je waouh moni place na zvandaka eza place ma bête donc na zvandaka net ba patron sur ba vandaka donc tu peux ça on le battait na vandika ya bouloyo tu peux ça tu goua bouloyo mais même ça na ma bé on va jouer objet de jouer biso to jouer ma pango na ma bouloyo to jouer ma kambe na bouloyo to boti na bouloyo jeunesse to lekina bouloyo ta 21 ans pe na papa chéri boso tu t'en sous fanatique na tant zo ya ba réunion mais est-ce que ça la bouloyo na TV 21 donc ton normal na la musique toujours quoi presser bango le pour comment 22 minutes binana mabengi on vend boye nana bengi on vend mukozi mo bengi pona papa chéri kala mikonyo na beangate tant na zeke l'électricien na bonsi réchauffe pour de belle fou bête bon beangate mais le ba benga pona binadama on vend pe boyo qui vient honorer le Patrick Bolo na Mosako za on vend président Lambert Osango président fédéral Yako Blanche Ozawapi ozomona on va peu mon honorable dunia dinanga donc na kamanda ba konzi belé comme kamanda ba toi crème ya Congo va na boleti wili lumina frappe encore atonga soma binanga Mosaka ba 19h les canons on a parlé mère peso enveloppe mon moni peut-être aussi sur la tête ndema boko banglo m'a vendu passer si mais 19h écoute on a parlé chez ngai zo mon pas bitomba la bengio ba toi to yoka ba kombo makasi ba fait costume mal ba zo bengo pour l'anniversaire na pour naza papa chéri sur la noce le relation rambemba mais et autant sur la semba on a ko comme mulai mutazo kipenga zati mais lelo na papa chéri na joie o na joie papa chéri lelo ti nazo postuler bo président na rotika ngate batutu na dédicace na boulot ba rotika ngate ba rochanga pe pour parce que bi you catch my back I catch your back so kwanza ngapi na kwanza yo so ngo kwanza batutu mko kwa mkusamia mte kwanza so sema kwanza ozoka faut ba kwanza batutu ba kwanza pe yo donc lelo batutu ba bien ba rochanga pe pour lelo oyo toza na wenge aza na wenge maison mère wenge tonia ton so ka mwana kitambo et si livone zanga parce que na zong pona wenge pona papa chéri et belé bazo ba ko mania ngote bazo ba ko mania boulot oyo te ko mania ngo ko mania ko ya ko téléguider boulot bazo yeba ngote ba na benjir ba na makambo mabe ba ye na ko kota ba famille ba na problème ba ye bazo luka pété lelo moni ba chroniqueur yo sino lukinga vedette na lo mais monsieur bakoma la place n'abso au moins yé mo ngba yamba yamba ni suba te bo albite so ko mo chabiti na botala match ngoza yé mo conquer a bengi ba yamba ba botele botanga ka ba comment yamba so tayi mission na to kuma kaka dans les vedettes moi que je pas n'était pas baby ça truc comment ba moi yamba mo yé mo so boulé oh albite so a ko mo chabi pona cha na tondo pona na chabi no tondo albite botine tchaka bite ki marabalo ateza sekeza na botine ki marabalo albite bite ra la raté ce que bino mo comme no arbitre yo mo ko mo yamba no bato ya mo ba perdre mémoire parce que ba so long ba ko comme to ko fala mai ba ko mo lo to bakanga omoni tata moto sene mission omoni mwana moto sene mission omoni nando ozoyi bate okotuka nini okosala net nini net ngapena na banda ngabo na no boulé mwana dadi muna fana ketine micro to sani amwana moi je me fais ce qui est en classe le bien venir à l'obesayo classe classe claire passe partout moi la moto so sous-entend de père avec neto père à couler au PC conseil soirée bon nga première fois là c'est l'émission na moi me taper ça en micro abina nga bingate nga moi la babia petit nga tanga chiki tika na boulot tanga chiki habiter vient la vidéo vidéo ça prince babia ouais chroniqueur petit nga biloko ça là au 6 à classe na betele ba bobisode nga biloko ça là au 6 à classe bravo parce que ça na papier au moins papa natinda petit moi boulot fait na kwa na kutana papa wemba na comme appel porte parole netio pour la mona wenge na ko cha mutute dès que bo sala émission na no original ko kate nga bongo pas fait beaucoup là oyebi viva est-ce que l'histoire à vivre l'histoire papa wemba parce que ko boko la nyamate ça ba biloko aliaka yo boko la léopard to lio o pese ba pondo mo neti ta vient zo ngala kwa taba na ndo lia na yemo o boko la taba pese ba mikuwa vient zo ngana nini tant son moi au soir donc nga baby viva l'histoire à vivre be papa ma période na succès ba belle époque na ye ba passe na ye faut y ba makamto papa ma pourtant on le ka ba nous riche abive ko li sanga na expliquer ve beaucoup
abanda musique boye asala boye na bete masolo kala le papa mabana sana lita bembo na bakweta bazokola omona bazui big na fay bakoma ba voiture Toyota soki ya ya lita bembo Mazda ya papa omba omona tant tu bazonga 17 papa m'a gagné to lita bembo m'a gagné maintenant ça mbo ma voiture tu peux asoma ba Toyota ba soma ba Mazda wana po mama sala mara sam chinto ipsanga ya sala ngona papa chéri bakoma bazota ba voiture alula ba voiture na balabala bagi beli papa chéri te juste okola ba voiture mo ba voiture za siko ki ya danger siko juste okola ko makala to kola to kuta to zola to kuta ba voiture ya sika ya série na biso de to payer ba wana o ba taper de fois le télé ba so mara ba bem vakala ba kamina kala papa chéri wa imta fois munene parce qu'il faut le faire ma séance des choses que nous espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas bien de l'homme imagination et comment na réalité papa chéri ta le char automobile kuba ba kamina ta sika la page alors tambla na 4 Cadillac alors que la gente me Cadillac c'est un Cadillac or préserve les États-Unis payer son blague 3 Cadillac l'investigation n'attend dans la 3 Cadillac papa chéri ça non sur 7 donc avec mais ça États une fois deux dans les États-Unis sanction ba mala Trump yé moko le na ba voiture to makasi pour ndolo baki je te recola to kuta ba voiture à sika to une fois et le mo lo baki et pour mettre vous to boka na mutu et quoi la so ba kolona mo et le to baka ezonge la rabiso omoni ya kina foi wana faut toujours avoir la foi ba mutu zo lwa ekoyela yo nzamba ko pesa nzamba za bongo nzamba pesaka nourriture na petit comme si bazo mona bilo me valia ezati alors pouku azobe la carrière d'antenne kata seka nguba a sepela pina a rolela parce que bilo na lula yango me mona lia te bino esanga passe et beli baza bongo le photo la prida na vie oyo tozo kende na molelo ngala ngaka tuna qui parolier façon lobara tu rêvais ça depuis bon mois na Kinga il faut la parole parce que non ouais mystique merci et ils qui ambition ils déjà mais papa déjà ça koye biso déjà qui non yo yebolo ba yo za parole ezani ngam ko na TV mama ka moi papa ka moi ba ba monter na lo ba na unti ngakola na moni na lo ba boy micro boulot na mikanga na ndaku na bimaka kop na kinda ka barté boîte na pasi ba répétition kuna ba conseil mo na pota bi yango yo changeara te na kimaka ba fils ba telemi 4 na balabala ya la moni ba no devient là so ba telemi ne ba bi la politique quand tu t'occupes de la politique s'occupera de toi ndenga ba fils ba ça mo ko sina maka muso na botana ye mususu boy on na ba mbale mo na botana ye muso na botana 3 bana ba ko sera ta makambo po na kokaka na makambo te nazana ngamu batwa témoignage ki yanka ba mama ba témoignage ko na église ngaki yanka ba mama na kusa basi mutu ngapena munga témoignage na ngai na selon pas aminata yuma pena la monde basi yuma ngai na kima na basi na nde ba cha basi ditoite na banga na mama basi na ninga na ngati donc na mikanga makana ngaso na bimi akop na bimite aussi na zwa frama ko ratarate po telemi hotel ma voiture pour sa raison couper et bebaki ma foot simba te na telemi na tuti kuna ngala kanga na frama ko pas semaine na Belgique na vanda na ngai donc on a nzaka na mbula basi mubulu ya bakumela ba bière belete na sala bar na palais monde ba ba 600 na bango ngam na mena na ngati donc na mena na passe moi moko moi mibale na passe mais qui parler na nga tester nzambe mon tester batala on peut la courant nzambe zo tester nga na misale belebele sala mekanga na courant simba amekanga na bale et simba amekanga na makambu tout et simba donc neto moni munda tozo mona et ça la télé mona tout ya télévision mona pas mona antenne TVT mona singate minda na ngabilo ko tout ngam na chango mutachela ngati ngamo na chango vous comprenez nga donc naza électricien de profession mais puis ngam pas na blanche na kama mosaka comment mutaka mala pa na question te comment musu na ke tente na kaibu na yo ki sera le PDG mo azalaka akufa abi ata bomi batu nyonso awa mais la souka l'enfona na mona mosaka après ça la bon tense na mona professeur na campus moi c'est m'atem sanga na mola ay ba bengana libala pona moi c'est ministre professeur na campus ba bengana libala pona na tuni ndini mama abino mbana nga teka ba cassette magnéto article absolument bon na provision ndapo to so ma cassette magnéto to registrera ko to yolobaka azora ba parole no sera vendu azo bon azo na français azo ba ki simplement maïle na tanga pesa cours na campus par exemple ya maloba na yo au monta sunda lobi atomoninda ko mleko le kasoza comme tuna maswa to ngwe banaka na prix moko o etikale ya kasima
ozomona bengelo bakina vie ko kamwate ndenge oza boye okokoma suko oleka bato ebele kozala nde presse te kosimba kisi te soki mbakisi omisa nzambe faible lokwa nzambe apesaka te. Amen. Azomisa nzambe lokwa apiaka po misima kasi soki mabonza nzambe apiaka nzambe azosala makopo mozosimba te tochili mabonza po asala kopo moko te nzambe asala mamtuna maloba donc otande bana so bakanisilaka mpe ndenge mpe alaka vrai père asepelaka mokomwana apesaka kado ozomona donc ngai namonaka nzambe asalanga grâce moko ya kopesa nga don biloko tu nasalaka esimba nabeta bale nabeta na première division tina première division nakei na musique nakuti meminga na leader ya suka na Congo papa chéri donc mamuto memangaka na batop aina maloba naza top donc amemaka ngaka bongo ngasila te 21 na émission bolingo makambutu émission bolingo bato batuna ngo bengiseke po nini ye abala pété c'est na moi c'est arrêté ya bala te ndenge na makama bolingo belé belé ngatune ba sango pe na catholique tout le monde na couvent ni berceau même talata bato pété po bika mama bolingo koleka bino na tunaki roulage atel misapta makolo ta na voiture te mukokula cha kota na voiture ba chauffeur ba banga ke susté roulage makolo bazo bange parce que a le code de la route koleka ba chauffeur donc otala nga boité mais bongo ba entraîner ba jouer ba ligue na beta balette mais ba jouer ba yokara ba entraîner donc yoka on na toloba que o juger ka apparence na ngai ozomona nga moko na tuna nzambe nga na sengi yo maloba te opesa maloba makasi boy roi Salomon askomaka maloba makasi po senga ka boum kono na sengo seka na la roi Salomon yo na banga senga nzambe pona le roi Salomon te ozomona donc nzambe apesa nga ba potentialité belé na yebi ka koloba et puis na loba ngo bien na ngala nga ofinga te na zone saka batanzela so ko zone saka batanzela di maloko na zo finga moni mbata yaya beti leki maloko azopesa leki conseil mais ole ka zone saka saka leki impoli ya beta ya na misu nga beti ya na misu o ya mta bandaki ozomona donc ngala ka bon donc na zora chance ko zone ça malba pesa makasi to répondre malba ndenge mona mutu te na yo mtu ofinga te parce que ngala za parolier alors toi on a répondre bitu mais na contrat te so beti ngambata na zo sambata ko beti ngambata ba mi mulangi to ba mi libanga yo mona bitu mo ba mi libanga kasi po beti ngambata donc malba nga ko le faut les gars non c'est faut et les gars yo et puis la réunion na bino na problème bozi honorable soyons sérieux mes fans honorable le roi Mosaka si vous yebisa ngai bino na kati ya plénière bino sa réunion l'Assemblée provinciale na Assemblée provinciale na bango sikoyo bazo tout na ba question bozo répondre bozo s'azarder mais bon un problème mais si nga za la commune na ngai nga na hotel na min commune na ngai pona bona nga komba bala bala na kokati na komba lupa commune na ngai na commune na ngai na ba revendication eza normal kitambo esuka na 23 kitambo esuka na chantier naval collègue chantier naval pemela na nini oyebi tellement koloba na mona ka dege kitambo ndenge ko ba boto la GB na sepela raté boto la soma campagne na sepela raté boto la biso magasin kitambo e comment na ngalema bugumesa ngalema tinda mtazo mbona magasin kitambo il faut zongisango ko na quel on a zo côté là dans le bosso que déclarer l'open de terre bien comme kitambo comment on fait une cimetière kitambo à sécurité ba kunde na cimetière kitambo mkola Toussaint akomi na ngalema à sécurité za lazare azaka wana donc akomi na ngalema neti ndenge nini faut expliquer biso bugumesa ngalema faut expliquer so makambo nyonso comment GB Itex Africa Booking tout et comment na ngalema donc ngalema ngo sota boloko la balongo et longo kuna et yeli susu faut kana baida boyesiko bo voter été ah non na biso na député moko IDPS bachelaka biso na ministre moko IDPS bachelaka biso ateka wenze so katikati plein d'évangile kitambo za wenza kitambo wenza ki terrain ki vie wenze donc chanik ya terrain chanik donc entre laïque primaire na laïque primaire mususu laïque soki primaire 1 na laïque primaire 2 oza na bandundu na kimvula na kati wana moi kitambo na tanga baveni na kati wana ezaki wenza mputa ya wenza kitambo bazo benga ngoni zandu wenza munene wenza muke wenza kitambo bazo benga ville munene ville kitambo ya muke ville kitambo lelo koma ngalema déjà le rôle olingaki mwasi moko na parler après une année OK je ne sais pas na bango au moins na ngaki akine mubali ba ba vraiment une année vandi na ye o moni mubali kaka lelo para ba boya ozo silombo neti biso ba sala biso donc to sengi sofe moko na ngalema te mais to sengi kaka ba pesa biso mabele na biso raisonner sur côté le beaucoup mais na biso azane loko ko tambo na kitambo te akoma ko bongse ba pine ko chaba pine na banzete ko chaba couleur na banzete po azane loko ko tambo te maza muta propre azapina ba idée mais loko nini ko tile mbongo nyuso bokanga to sengi bozongi sango to moni ba père moral na ba parler 27 azwa kango to monaki biso to sengi ngalema azongi c'est la azongisa kitambo azongisa kitambo vraiment yebi ndenge ngekomela ekoma bon parce que commissaire d'état moko azwaka des petits naye asala effort moi bumesa kitambo mo bumesa ngalema
pour ça la président Maréchal Mobutu plaisir ba na pouvoir bazo ba bientôt makasi ba pesa ngalima pombo ngota na ngalima Boumès na kufa début Boumès ba kufa commissaire d'état na kufa Maréchal ba kufa le roi ba sala ko ba kufi ba plan so ezonga nango papa so kufi pas ngoma ya bana ba plan le roi ba yiba so ba plan ezonga nango kaka bongo nango si ma deuxième idée na na idée na mona États-Unis na bridge pont ba voter foutre $5 pour les cas. Bah au second côté, bah quand on a photo la plaque, bah il y a une contribution, ici banque a aussi les banques ils ont mis à l'État. Bah il va former, reformer. Nous sommes au second rang qui est en bouton à 4 ponts, pont Kassavou, pont Mamakele, pont il y a diplomate, pont il y a Chianik. Tout second rang, ouais ouais, dans voiture les canapés ça sera 100 francs. 100 francs congolais, peut s'abisso par jour, si tu as $400, dans mois tu as 1000, tu as 12 000. Tu as nango na kaluka. Bah mais la kaluka bon avenue mba aimer la maille. Avenue moko aimer la maille na robinet na lupango moko le roba aimer la communion to kosomo ba PVC te ba tcho régie des eaux ba tchela bango ba mela so bi tour trop pesa kitambo ngala to kosomo ta sokiat ya 400 te ba pour la 400 te to tchona quartier on a tout le quartier ngali le bito ki tia quartier à partir ba pona biso dozomona na zo ngaki kitambo zonga moi souffle donc pourquoi le retour à quoi bisip soza parti politique oye na tricoté et na BRT et somba mutute et na makanisi oye ko bongisa mboko so na bongisi kitambo na bongisi tchadité so na bongisi na baide na bongisi kitambo bongisi gabonte eza honneur ya Congo tant qu'on a la douche au sein la forêt le ngete la tête au bandar pena na nzaka suka OK type partout ça partout et la bien pour au bon même partout mon na rato sur la rango donc ça la photo sur la kitambo pour il y a ça les communes à Liboso ya Congo je dis bien commune à Liboso ya capitale mais commune à Liboso ya Congo commune maire au roi Léopold Andima ba pesa kombo na ye Léo est capitale Léo de commune à Kitambo Léo est commune à Kinshasa te commune ya capitale à Kinshasa de Léo 1 Léo 2 Kitambo donc Léo ne ba Léopoldville muta coloniser mboko ba pesa ye kombo muna bana tout soit ça kombo ya koko na ye omuna lupango koko ko tonga immeuble bana sumo tonga ko habite bono ba ya koko te donc muto coloniser mboko kombo ne Kitambo kipe Pierre muumbo ya na leki na ya leki ne Kinshasa botakate ya ki mystère no bima mo Kinshasa mulai bo aleka kipe Pierre ba utaka ba Kongo ba makolo ba vanda na Chanik na Kitambo bolelo avant na Kitambo le Kitambo ko mangalima ndeni ngalima oyo akozuboto la biso yoka pa commune uta esclave mauti na Brazzaville commune ngalima kimi po ngbo moye so so mkonza kufi faut pas pour moi ba kunde na 10 personnes il y a dans ça pas roi kuna Brazzaville ce qui makoko ce qui na kima aye a ça pas qui Pierre pas me c'est ça na espace royal mais qui Pierre azo me akudi famille Luka et ma qui Pierre famille Luka bango basala ba pesa bango kaluka apesa bango kaluka pour ngalima ima yena sente mwana ya omenya mebuma nyame pour ça le deso la kata le deso ngalima sente mwana qui Pierre ya roi qui Pierre bon ana au niveau mudaye bina na historique de makambo ezali en tout cas bana Kitambo bon soutenir vraiment Mosaka vraiment donc on a décidé le seul alphabet ta sente mwana qui Pierre roi avec on sonia balisi bango nanko apesi ozone avant n'a pas Maréchal Moutano avant na mongalima wana et on va immortaliser ozone mon ngalima par exemple le roi ozone est dans la montagne mont l'autre mont l'autre bien mont fleuri est dans la montagne et l'autre le roi est dans la ozone est dans la montagne na bazu komone ba benyango mont ngalima lelo esclave akomo konza roi ezalakate yazaki esclave koma ko konza commune roi ezalakate roi muta konza esclave yango ngalema wana akendaki kovana na mwana ki Pierre muumbu wana kuna mengalema imayela bengsaka delegine selemba unani ngwala selemba ki pesa ndoko bomba banyama ya zamba le roi ngingi ba mboka sikesala mina nkalate lokola lingwala ya cimetière Liboso kite ya biso ya capitale ba mindele pona 20 ko ba pesa ki Pierre yanga pesa ba batonga quartier des évolués lemba zomona donc nabi moi histoire à pays ya commune nga na botami na maternité na tangi na kimvula na zu diplôme na kimvula na memi équipe ya Kitambo na stade nga na cha premier bina ba ya benga Mosaka na zo comment Mosaka mko na cha vita bi zomona comme langa blancha mavuzi mambo alors donc Kitambo na bien bien Kitambo za l'unique commune na Congo o ezalaki obotami awa osali awa otangi awa okufi awa donc okobotama na maternité Kitambo soko belo ke na hôpital ya Kitambo face oza mwasi otangi na mamelo oza mobali otangi na bondeko to protestant missionnaire to ba laïki
na ba medi sali aussi si yango le ba medi sali comment ngale aussi si yango aussi ko tanga so ko sambela Saint François aussi ko petaka ba le net biso o beti na Vélétrom to na STP to na terrasse STP to na terrain fita na sima ya tente kitambo le ba boto ko beta ba brique na cimetière na sima ya hôpital kitambo terrain fita donc o boto mais aussi so sala na chanik o kufi ba ke kuno na cimetière kitambo banda lungwa basali bango matente kala te Clidex banda robot bana to banda lungwa ba botama na bango avant 80 ba tutu ba botama na matente kitambo donc kitambo kufi ba kuno na cimetière kitambo to zaki na tout ndaka président Kasavubu ya liboso ezati lelo na magasin kitambo na côté station mobile na kitambo ndaka premier ministre ezaka na kitambo lelo na côté Lupio lelo nyoso koma ngalema po tozwa lelo côté non ba boto la pe ba tout nyoso tout est mapa o boto nga chapeau na tricot na sengle na caleçon na me filmer na tika nani na soutien te ngalema te ezala raté ma bino te mbongo bo bénéficier nango bozwa bolia bosi bobonga mais bozongela biso kaka mabele na biso mabele mame oui Marina Elenga voilà bon j'ai ni l'on ni argent au dispatcher na bana kitambo voilà kaka mabele bo pesa confiance bo mon bakambo ezongi un jour botonga tanga ça kombi to tonga papa ça kombi nongo papa n'avait mol ve molendo ça kombi ti le to tonga ke o to tonga point avec congolais na mbongo te ya kusoma kasaka fufu botika ta congolais fufu na ta na kopo moko le kopo tika na sakombi tina sakombi fufu etika la te papa na dula tanga premier ministre mboko asala kani akendaka poto wa bino tozoleka soso otambula to me lepe soso moko kufa eza na prix bien akene États-Unis importer soso to liaka comment les tickets soso bembadula et bien soso bembadula bobenga ngote to benga ngo vraiment chers internautes ils en a ponté hein j'avais une voiture faut que tu fasses la sama mama qui na sampo mkie tu dois la sama kolo on ali baba pont or lelo surtout solo li to lukita deux parcelles moi Jamaïque et karma na bandalung la ma bandalung pour na bandalung wana to soumettre le pont mususu to buki yango to sala ngo ba to ko to tiango pont moko boye voiture ko le kaka moto ko le kaka bala ba kenda classe Jamaïque va remonter la voiture bon bimita nzela bandalo ke eza honneur na biso Jamaïque ali grana C mutauta Jamaïque ali grana C ya po ya kitambo ya sa po Kasavubu de la ça makola mutu ezo ali babe ya malamu te po ya bimaka ma campagne po ya banundo chers internautes to comme nous avons déjà rechuté Marina Elenga na ya wana déjà na mi-août na za wana ka ndo lobaki to tonga na kati ya Brazzaville Moussara to comme nous avons rechuté papa tanga kitambo école primaire na bondeko papa kengo adona tanga na école primaire na bondeko ba changa poa pauvre général Maël atanga ba père na biso na école primaire na bondeko velo mazwa komba franco na mon fléri tabaki na bana ke buka bambuma mututu wana na camarade moi kaluka benga ba François Foila pas zwa komba franco ya ngwana donc azongo na kitambo na lingana loba o mo a dire na ba électeur na yo o loba mais na moi déjà au solo bien mais loba quand même pour te remettre na rochité chers internautes na loba kinga non c'est bino façon bo benga bo na besoin na ye na kangi 5 heures na c'est mon vieux so bimite ngai na o kufela awa mais quand même le roi yo kanae honorable na biso abi bon je suis exalté malgré de rose à pied levé azali na chanter maintenant moi dernier mot pour te remercier déjà na souka en tout cas ambiance ezali qui bien na éviter anniversaire non en fait on samedi sur invitation oui tu na otala tant sur la routine le message il peut comment là sous mon vieux bonne routine taram tel so kuté na ngana on fêtant samedi na ba na fêtant le na concert puis na fêtant samedi donc on a vu afantika papa chéri babuka na raté moi koka sokeza moi ni gâteau moi souhait numéro na changer t 09 98 12 37 12 09 98 12 37 12 pour battre madame Lubanda 00243 9 98 12 37 12 Ako avenue du Congo le tout ça ce ça ça le premier le date au Québec Congo OK saison les 6 nga la roya les 4 pour na ko continuer ba boulot na nga to ça la ka parce que compagnie bandi na kotika boulot na kotika ngo rojenga na ça la ça la rappelle bien il to ça la mingi donc nga la nga ça dans campagne nangai pour pré-campagne ce n'est pas siango ba ko longola na liste pamba donc voilà na lingi bino botika la bien nzamba pambola bino aza na bino ko c'est ba rêve le plus fou na bino atoka na resomba avion au sombango